Narobisayo Kassavubu, le premier président d'Abisso. Il était le président de la République de 1960 à 1965. 5 ans. Mais bana Kassavubu, au coup d'abord batonga ba immeuble té. Kassavubu yé mora tonga ba immeuble té. Bande ko Kassavubu ba comment ba réchité. Mais aujourd'hui pour mon qui va travailler pour l'intérêt la bisoté. Le président Fatia Salina no 5 ans. Famille na ye mobimba, clan na ye etini ne tribune tout ba ba millionnaire. Même le président Fati, moi na ya Etienne Tshisekedi, Oto Ebaki qui a bundi mboula ebele pour la démocratie, nous on pensait que le président Fati a une notion élémentaire il y a démocratie, soit il a une notion élémentaire il y a acte et tout comportement démocratique. Mais moi je suis en train de regretter que le président Fati a que son sika ko le camaramo Mobutu Salaki, il veut copier tout ce que Kabila va neko sala après ça là il est tout puissant, il y a ça copier yango. Et biso peuple il fallait ne biso to tia bango pression qui va changer soit to bengana bango mais biso to ko accompagner bango na souffrance bango baza ko installer les biso victime ya souffrance peut toza li sous complice ya souffrance wana parce que soit qui budget zokola social peut améliorer et tambola gane boete soit qui papa salaire kokola na ndako c'est qui ba na condition de vie et zo ça l'améliorer fufu ezo mata bana ba ko makotonda bana baneta nsuko ke makolo bazumu tuka biso ka budget zo mata donc budget zo kola souffrance pe zo kola alors que budget zo kola na mboka ba ko jamais ko kola nzela moko na souffrance bazo bisamle événement na bazo sala bazo organiser mbongo bazo bimisa ba bisanga contribution au ba parti politique za ko constituer union sacrée Tchaki ba il a biso ba bordereau de banque ya contribution ya MLC ya FDC ya IDPS ba il a biso ba bordereau de banque ya contribution ya 500 partis za ko constituer INC union sacrée pour la nation ba il a biso ba bordereau de banque ya versement mbongo ya bango ya ba cotisation au comment les athées MLC satika ko contribuer IDPS satika ko contribuer mais mbongo ya l'état oyo ko kenata na este et là ici attend 5000 militaires pe bazui courage bazui force ya ko bunda ko si ça problème otozana ngo mais bazui mbongo bazui ya ko bebisango na stade de Martyrs. Actuellement le président Félix il a quel bilan pour na bango ba ya gouvernement mobimba ya pour ba service auto lukaneni to renouveler mandat il a quel bilan to repasser deuxième mandat na bilan wapi c'est là parce que ba yebi que soit a eu deuxième mandat bango bakozala oyo bazawana bakozala toujours ba tout puissant biso to redémarrer ka na souffrance oyo ba opposa ba yaka ko cibler kaka makamba élection ba opposa ba yaka ko cibler kaka makamba pouvoir pourquoi bazande ko envier oyo bango basaka ya opposition te kana mutema mabe o ko envier pon oste moninga ali yo koma mais ate ke yo zo lukapo mboke bongate parce que moi je croyais qu'avec Fatima Makambo bonga mais 5 ans yango esili et j'ai vite compris que Fatima kaka ko envier poste à Kabila. Qui est un artiste et musicien, fallait pour pas se produire qui dans le même stade et à côté de ça qui va une affaire à 120 000 personnes, mais tu enregistres qui 11 décès. Et 11 décès on a tout le monde bêta qui était, les saisons qui était, les bangaten 11 on a nion ce qui pour un étouffement. Maintenant bango ba autorité ba sangani ba lo banabiso qui bazaro zela 200 000 personnes. Donc ba za 200 000 personnes baya pour na 120 000 déjà 11 personnes va koufaki donc pour baboma 80 000 11 personnes. Donc alors que toi tu es là moi na oza fruit ya ba démocrate. Yo ko apprendre oyo Kabila e nangote. Kabila za ki fruit ya ba guerre. Kabila za fruit ya rébellion. Yo zali fruit ya démocratie. Mais regardez, il y a tiki côté na ya malamu, il y a katisi ngambo ya Kabila. Nge Kabila saka ba majorité présidentielle, ba alliance pour la majorité présidentielle, ba FCC. Yé pa yoana akom sabiso donc presque un parti officiel mais oza unique na kati ya mboka. Na moment oyo priorité na biso naza koloba s'il faut soutenir le président de la République, et to soutenir na marama est. To lité pour na ba groupe négatif, groupe armé négatif oza belé na est wana si là to chasser M23 au azali ko bunde sabiso en complicité na ba Rwandais. Priorité na biso ya ngwana. Priorité na biso ezali to barrer to décourager ba occidentaux na ba Rwandais au bazwa na likanisa balkanisation. Et Kassavubu asala 5 ans atika ndaku moko. Ndaku moko na Kinshasa, ndaku moko na Boma. Voiture moko. Moi signal le côté.
Moi, si je n'ai pas sa fondation, tu n'es pas arrivé dans le bon côté, moi, je ne vais pas te quitter. Il y a aussi des badons, ils ont quitté. Pour moi, si je n'ai pas de travail, avant d'aller quoi, je vais avantage, je vais la première dame, au lit au bic normal. Mais aujourd'hui, ce comique à moi, c'est le président de la République qui veut fondation. Il y a des badons, fondation Denise Niaki réseau sale. Fondation les Ouarambon. Ils ont eu Bambon à Congo. Moi, je dis souvent, si on a une chance, il y a un président Fatina, il y a une campagne à Makassi en Équateur, ils ont bien battu. Il y a une campagne à Makassi qui vous a camérité. Il y a une campagne à Makassi qui vous a battu. Il y a une campagne à Makassi qui a peuplé. Ce qui peuple, quand il y a une campagne. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro Tolo Bela Congo, émission La Bino Bomesana Kozwa. Chaque jour, Oza Moutasika, Yeba ko s'abonner, ko partager, ko tika ba commentaire, topé ba suggestion na yo et ko sala biso bien. Lelo mercredi le 26 2023, le 26 avril 2023, Toropé Sabino Actualité, car ndenge et koleka na République démocratique du Congo. Tika topé sa merci na ngambo Lubumbashi na bato nyonso o balandaka biso pe ba pesa confiance, bo pesa confiance na émission na bino Tolo Bela Congo wana tomoni Marie-France Molandi Monene ya Tolo Bela Congo depuis Lubumbashi. Merci na yo, merci na oyo salaka na émission yo po écouter la côté la bande romsu na bandako. Merci na maman Nana Mbombala, maman des orphelins. Équateur, mon père Mbandara, ma mère toujours en marche. Merci à l'honorable Diye Banza Londolonguya Balobi. Bana Mbandara na biso baza mobilisé, bazo zela arrivé ya honorable Diye Banza Londolonguya lelo. Torolobela makambo ebele, torolobela makambo a sortie officielle ya Union Sacrée. Union Sacrée bazo mobilisé na mbongo ya l'État ou bien na mbongo ya ba parti politique to ebité tokozwa ba vie ya maître Willy Mbongo yende aza invité na biso ya mokolo lelo torolobela paix sociale à peuple. Torolobela paix sociale à peuple. Bango basangani ba politicien lelo bazota l'intérêt na bango te bazota la intérêt ya peuple kolandana na ba politicien ya 1960 o bazalaki tango wana bazalaki vraiment kozala na intérêt ya peuple mais lelo est-ce que ba politicien na biso bazo travailler pour l'intérêt na peuple to pe pour na intérêt na bango personnel. Voilà maître Willy, bonjour. Bonjour, mon panzi sango de Séraphin. Mikolo Belé, to monanité, lelo, to kutalina yo bonne santé. Oui, santé, moi, mouké malamu. Na zaki na moi déplacement mouké. Très bien. Na Mbandaka et depuis que na zongaki, moi ba course, ba compte rendu à voyage. De ça que moi temps moulai to mona na terre, na les kalisusu na chaîne na bisote, chaîne nationale et oyo bato bazolinga mingi na YouTube. C'est ça la chaîne nationale Yaba Congolais. Voilà, maître Willy, samedi le 29, sortie officielle il y a Union Sacrée. Oyo Bazoze, il y a plus de 200 000 personnes dans le stade Martyr. Stade Wana et Zanano homologué. Est-ce que vous avez endommagé Misala Oyo et Salima dans le stade Martyr? Merci pour la motuna. Mais Ndeko Séraphin, et là on a regretté plus. Et là on a regretté plus. Ignorance est allée par la autorité nabiso. Au moment na ba officiel, premier ministre, na ba ministre, ba kena kati ya stade. Ko sala selon bango, ko inspecter to kinde ni ba etala neni ba osala événement na bango. Mais lorsqu'ils disent que baza ko s'attendre na 200 000 ou 300 000 personnes dans un stade où ils ont la capacité à 80 000 personnes. Et qui n'ont même pas une année, le 29 octobre, tout le monde qui est un artiste et musicien, fallait pour pas se produire qui n'a même stade. Et à côté de ça, qui va une affaire à 120 000 personnes, mais tu enregistres qui 11 décès. Et 11 décès, tout le monde va bêta qui était, les sassezoi qui était, les bangates, 11 ans, nous sommes qui pour l'étouffement. Maintenant, bango ba autorité, ba sangani, ba lo banabiso qui bazar la 200 000 personnes. Donc, ba 200 000 personnes, baya. Pour 120 000 déjà, 11 personnes va koufaki, donc pour 80 000, 11 personnes. Donc regardez-moi, place bateau, bazai kokanga mboka, baza koye ba place ya population te. Baza koye ba nini to ko organiser te.
On a koka moi bavandi bani ko la biso union sacrée la sortie officielle union sacrée sortie officielle. Apport na yango pa biso pe ezali nini. Très bien. Toko ko pekisa te parce que constitution etindi ba lisanga politique ko sangana et ça la plateforme ko ça la plateforme politique tout comme plateforme électorale ne bolingi. Mais opportunité nango. Na moment oyo priorité na biso naza koloba s'il faut soutenir le président de la République et c'est soutenir na makamba est. To lité pour na ba groupe négatif, groupe armé négatif oyo eza belé na est wana si là to chasser M23 o azali ko bundisa biso en complicité na ba Rwandais. Priorité na biso ya ngwana. Priorité na biso ezali to barrer to décourager ba occidentaux na ba Rwandais o bazwa na likanisa balkanisation. Et maintenant, regardez-moi le président de la République, premier na gouvernement na ye, ba ni bazwa temps le 29 ba distraire biso na stade des martyrs. Pour moi, je trouve c'est une distraction. Oyo to équipé balobi sauf imprévu surprise kozala peut-être chef de l'état kozala na kati wana est-ce que chef de l'état to komi comment na komi kozwa ba part actif na ba parti politique na constitution ya mboka na biso net ya za gara ya bon fonctionnement ya institution chef de l'état akoki kozala peut-être na distance na ba activité ya ba parti politique omoni mboka na biso tozaka na chance te eloko oyo bazo sala lelo wana union sacrée sortie officielle ya union sacrée so tayi na kati ya union sacrée okuta le tout tourne autour ya moto aza président de la République actuellement le tout tourne autour ya ye donc même le président Fachi mwana ya Etienne Tshisekedi oto ebaki ki abundi mbula ebele pour la démocratie nous on pensait que le président Fachi a une notion élémentaire il y a démocratie, soit il y a une notion élémentaire il y a acte et comportement démocratique. Mais moi je suis en train de regretter que le président Fachi a il veut copier tout ce que Kabila va après ça là il est tout puissant, il y a copier yango. Alors que toi tu es là, moi n'a fruit à démocrate. Yo ko apprendre oyo Kabila e nangote. Kabila za ki fruit ya ba guerre. Kabila za fruit ya rébellion. Yo zali fruit ya démocratie. Mais regardez, il y a tiki côté na ya malamu, il y a katisi ngambo ya Kabila, nde Kabila saka ba majorité présidentielle, ba alliance pour la majorité présidentielle, ba FCC. Yé pa yoana akomisa biso. Donc presque un parti officiel mais oyo eza unique na kati ya mboka. Au moment où les membres du présidium de l'Union sacrée, ils sont membres du gouvernement. Ce sont les gens qui sont censés, il y a intérêt général, mais ils préfèrent intérêt privé na bango. Donc, ils sala et là, sortie officielle, ils allaient juste de façon de consolider qui leadership, qui consolider force na bango pe pour renforcer biso peuple assez na colonisation. Nangonga oyo sécurité nano eza vraiment makasité na mboka na biso to mona na est kuna balobi M23 azo renforcer ba effort na ye na plateau de Bateke qui mezo zalate mais awa na Kinshasa bazo benga population atonda na stade pour na kosenga encore deuxième mandat ba renouveler na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo analyse nini ko sala ça. Naza kaka na regret. Naza na regret makasi ya komona ke tozaka na commencement perpétuel ya mabe ya mauvaise gestion ya ba titi da mabe ya ba dirigeant bazo luka kaka ba tika peuple azala na éternel esclavagisme na bango éternelle colonisation na bango ba politicien na biso. Lelo toza sur na colonisation directe ya mondele te mais toza na colonisation directe ya ba dirigeant na biso. Non, moni makambo nyonso bazo salana eza juste kaka ba moyen ya ko consolider colonie na bango o biso pepe to tikalaka toujours boye to bikaka na se ya $1 par jour bango bazwaka ba mbongo ya ebele ba millions et des millions ba kina kobebisa ngo na ba événement na bango politique o bazai ko sala. Toi tu peux imaginer que le président de la République et son gouvernement bato baza censé pour na travailler pour l'intérêt général mais ils ont pris leur temps bazu ba moyen à l'état
bake kotia yango mpona baintérêt baconsolide baalliance na bango consolider domination na bango sur biso totikala kaka na pasi bazobisa bino événement na bazosala bazoorganize mbongo bazobimisa bayebisanga contribution oyo baparti politique oyo eza koconstitue union sacré etiaki bayela biso babordero de banque ya contribution ya MLC ya FDC ya IDPS bayela biso babordero de banque ya contribution ya 500 parti oyo eza koconstitue INC union sacré pour la nation bayela biso babordero de banque ya versement ya mbongo ya bango ya bacotisation okomona eza te MLC atikaki kocontribue te IDPS atikaki kocontribue te mais mbongo ya l'état oyo koki kokende ata na este eleisi ata 5000 militaires mpe bazwi courage bazwi force ya kobunda kosisa problème toza nango mais bazwi mbongo bazoya kobebisa yango na stade de Martyrs bazoya kobebisa yango na stade de Martyrs bazoya bapesa bato ba 5000 6000 francs bato babetela bango maboko lobi bato wana 5 baomela nango masanga kaka na matongi wana esi na ntongo bakolamuka na nzala ye bango bakozonga na bajeep na bacortège na bango bazongi bakolia bakotonga baimmeuble mon frère il faut komona degré bakonzi ya mboka oyo bakambi oyo bayali lelo balingi mboka te et biso peuple oyo il fallait nde biso totia bango pression ke bachanger soit tobengana bango mais biso tokoaccompagner bango na souffrance oyo bango baza koinstallele biso victime ya souffrance mpe toza lisusu complice ya souffrance wana parce que mutu lokola ngai na stade wana bokomona nga te famille na ngai mwasi bana bandeko na ngai o bayokaka nga okomona na moko na kati ya stade te ça c'est kokenda kozala complice ya souffrance na yo moko. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire là? Ils vont nous dire quoi? Actuellement le président Félix il a quel bilan pour na bango ba ya gouvernement mobimba ya pour ba service auto lukaneni to renouveler mandat? Il a quel bilan? To repasser deuxième mandat na bilan wapi? C'est là parce que ba yebi que soit a eu deuxième mandat bango bakozala oyo bazawana bakozala toujours ba tout puissant biso to redémarrer ka na souffrance oyo. Lorsque le président Félix azalaki en opposition azo marché na biso population to soutenir l'espoir que soki kaka Kabila longwa facha koti to komolia 3 fois par jour et ban enseignement ya bien commis et ba difficulté to ça ngolo ba nzele ko bonga ye moko même président Fachi je me rappelle na manifestation politique moko azo ça ba policier lobby. Pourquoi bozo bengana biso to sala boko empêcher biso to sala activité alors que les lorsque qui biso to zui bokonzi policier moko akosoma motuka na ya kozana ndaku na chaque policier akozana motuka na ndaku na mais je vous dis les plus de 4 ans aucun policier akosoma motuka aucun policier pe soki ata osoma motuka nene bafuta ke 200 000 francs congolais 200 000 francs congolais ata so nyo banda ko bombaka. Et c'est impossible ce moment tout cas dans 10 ans. Parce qu'il y a pas là. 200 000 pour obika na famille mobimba. De tous ans à Kinshasa to na RDC awa. Motaro ko bika jamais na 200 000 francs congolais le mois. Jamais. Mais les lois bazo futa mabambongo wana. Président Fachi olé atala na no intérêt général qui a population zandeni, il préfère yena ba membre na ba complice na e ba kende na stade de Martyrs pe na mbongo ya l'état. Et il nous appelle biso kaka ba victime. Donc, victime, aux à la complice, il y a un salaire. Mon frère, moi, je ne suis pas d'accord dans le modèle politique. Ce qui total est politique, il y a 1960, dans la table ronde, il y a Bruxelles, table ronde, il y a Bruxelles, les Congolais, qui ont déclaré l'indépendance, il y a Mboka. Tango milulu bandi balobi milulu eko bandate tango ndeko na biso azanda na boloko Lumbumba azalaki na boloko na Kisangani si je me trompe pas balobaki ba stopper milulu pona ndeko na bango azate et puis ba belge ba freta ki avion ekenda ikozwa Lumbumba pona milulu et continuer le lot so totali politique ya lelo baza ko ça la pour intérêt à peuple na côté à majorité na côté à union sacrée tout mona pays est presque na balkanisation pe déclaration ndenge ya guerre bazo sangana te pour na ba lobela intérêt moko ya peuple bango bazo lobela mingi ba intérêt personnel na ko banana na loba ndenge lobi ke ba politicien akala ba on a ko travailler pour l'intérêt ya mboka ça se voit. Kasavubu, le premier président Nabiso,
Il était le président de la République de 1960 à 1965. 5 ans. Mais bana Kasavubu, au coup d'abord batonga ba immeuble était. Kasavubu yé mora tonga ba immeuble était. Bande quoi Kasavubu ba comment ba richité. Mais aujourd'hui pour mon qui va travailler rapport l'intérêt la bisoté. Le président Fatia Salina no 5 ans. Famille na ye mobimba, clan na ye ethnie ne tribu ne tout ba ba millionnaire. Dans moins de 5 ans. Donc pour na ye moro moi même to lo bezate. Mais quand on a moins de 5 ans, clan Fachi et comment ba millionnaire. Ethnie tribu Fachi et comment va millionnaire. Tandis que Kasavubu a sala 5 ans à Tikanda Kumoko. Ndaku Moko na Kishasa, Ndaku Moko na Boma. Voiture Moko. Moi, si n'a les logotés. Moi, si n'est pas sa fondation, t'es pas arrivé dans le bon côté, moi, pas qu'avec la tête, ça a quitté. Il y a ça fait badon, ça a quitté. Pour moi, si n'est pas pendant le travail, avant d'arrêter, quoi, soit avantage, la première dame, au lit à Obika, normal. Mais aujourd'hui, ce comique à moi, c'est le président de la République qui est fondation. Yo kanel baba dans fondation Denise Nyaki réseau sala. Fondation les Ouarambon wal. Ils ont eu bambon à Congo. Alors, batouya lelo, bazan intérêt ya bisoté, bazan intérêt, besoin intérêt général té. Ninga uti kolobana, ce qui na baninga ba suspendaka conférence. Il y a Bruxelles pour na cause la Lumumba parce que bazaki na union, baza au tel intérêt en boka que chacun de nous a quelle que soit son obédience politique, sa tendance, il travaille pour le pays, pour le Congo. Alors biso tout aux apports à Congo, alors on peut pas faire ça sans que mon on a biso azar à toi na souffrance. Il faut y hasard. Mais les lois aboité, les lois au moment opposition les bazo se réunir wana. Ils ont juste né pour lobby base positionnement après l'élection. Bazan la marche le 13 mai si je ne me trompe pas. Pour base positionnement après l'élection. Ba futa batu ba futa te, salaire les à la te, colliers à la pas cité, ba jour férié intempestif état la raba opposante. Ba opposant ba ya ko cibler kaka maramba élection. Ba opposant ba ya ko cibler kaka maramba pouvoir. Pourquoi bazande ko envier? Oh ba on va ça gagner opposition terrané mutema mabe. O ko envier pon oste moninga ali yo koma. Mais ate ki yo zo lukapo mboke bongate. Parce que moi je croyais qu'avec Fachi Marambe Robonga, mais 5 ans yango esili. Et j'ai vite compris que Fachi Baraka ko envier poste à Kabila. Il est là pe ba wana ba ko bibenga ba opposant. Ba ko envier kaka poste à Fachi. Et aka mutema mabe mais so pe ba komi wana ba le loko mo ba ça la bisoté. Toza kaka bo. Maintenant, le problème est des peuples à se prendre en charge. Les politiciens à Kala, na ya lelo ba keseni. Déjà il faut mona que tango à Kala, ba riche zalaka ba homme d'affaires. Ba to ba ko évoluer dans le monde des affaires ne ba zara ba riche. Mais comment le contraire, lelo comment ba riche ba politicien. Alors que Kasavubu n'était pas riche, Lumumba n'était pas riche. Mais lelo sigo ba riche ne to vandi boye. So ba tango ba to ambongo siko eza Kabila. Eza Félix, Eza Katumbi, Eza Bemba, Eza Bati, Eza Kamere. Vous pouvez imaginer. Dans quel pays où bato ambongo eza ndé ba politicien? Bato ba qui para ba haute fonction à l'État, ba wana ndé ba riche. Mais les entrepreneurs, au ba ko évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat, pas pauvre. Si tu veux réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait un mais la bango ba riche wana ba le tout puissant. Regardez-moi comment le Congolais ba coloniser ba Congolais. Les Congolais, les Congolais, l'esclavagisme. Tout le bateau, bah, bloqué, bah, mais ça là, aux water, ça la beauté, mais nous devons quand même parler. Parce que ce pays nous appartient. Ce que les dirigeants, quand tu es ministre, aux gens pour l'intérêt général. Tu n'es pas là pour l'union sacrée. Et bien là, on a un FCC. Même les pratiques, on a FCC, les bâtis, on a FCC, Kabila. Les là zo sala ngona Tshisekedi a rozate bati so ga yoki kanga na ko président ba ko ya sali jale lo pe pananga. Est-ce que même yo Tshisekedi yango ozo comprendre que bato ba mémoire na ba jewana na plateau de Bateke ezo simbate toujours plateau de Bateke kimia ezo zalate bande ko bazo komela biso chaque jour kimia ezo zalate bazo traquer ba baleinière ba navigant bazo naviguer le sous-souté mais ba konji awa na ville ya Kinshasa silence radio maître Willy kane to tsholo ba mbongo oyo bazo sala nango o ba chepo na union sacrée mbongo wana ba ko bebisa alors que ba dirigeant na biso to pexi bango te ba sala ba association politique privée na bango mais il faut plus to ko
privilégier intérêt général. Quand le kozolobana babalinière esalaka Kinshasa mbandaka communément appelé Ibora. Très bien. Bakomo za la victime ya extorsion maître Koboma bango na bato mabe o bazana nzela na ya plateau de Bateke un espace entre Maluku na Kwamutu. Ba dégâts zo salema wana. Mais mbongo wana l'état ko kosane azui yango a renforcer côté sécurité n'est-ce wana que ba navigant au ba lekana ba mema biloko bien ba sina bango ba lia pe ba ça l'échange commercial entre ville à Kinshasa ville à Mbandaka na d'autres territoires ezali na kati ya Congo. L'état mission ezali wana. Mais comment on a le président azo tiango na priorité n'était le ministre de l'intérieur azo qui pétait ministre de la défense azo qui pétait et loko batie maele na bango ne union sacrée neni ya ko renouveler mandat. Alors que il faut réfléchir d'abord comment satisfaire l'intérêt général. Ce que si qu'on réfléchit comment satisfaire l'intérêt général, que l'intérêt général est satisfait, il y a un moment où ça est là en campagne. Moi je dis souvent sur une chance il y a un président Fachi na rebise. Motaosé l'autre campagne à Makasi en Équateur ils a bien battu. Motaosé l'autre campagne à Makasi na qui vous a camérité. Motaosé l'autre campagne à Makasi na ni les a battu. Mutarose la campagne à Makasi ezali peuple. Ce qui peuple kaka zui kwanga na ye moka kose la campagne. Récite à mandat na onde ko sala ba renouveler au deuxième mandat. Mais ce qui beaucoup mi ko sala ba union sacrée na stade de martyrs. Beaucoup on a beaucoup mi de ko forcer renouvellement mandat. Alors que tu peux renouveler ton mandat simplement ce qui kaka yo au sali mission première, il y a eu dirigeant, c'est-à-dire pour satisfaire intérêt général. Tu as occupé dans la FMI à lobby, budget na biso wana ya 16 milliards. Et ça on dirait, ils sérieuxité budget wana eza ya lokuta. Ben RDC budget na ngoko ozala pratiquement 3 milliards. Analyse nini ko ça la selon maloba FMI. Sans pour autant dans du domaine soit économiste. Mais on a budget na biso surtout 3 ou 4 dernières années tous un budget encore populiste. Tout cha chiffre likolo pour ba mona ke tozo sala. Et au moment où tu na ba préparation ya budget, chaque ministre nyonso azoluka gonfler chiffre ni. Ayebi bien, je prends par exemple ministre des Affaires foncières. Ba conservateur ba yebi ke par mois tant sous to ko enregistrer to ko que l'État dit mabele. Nadi Mabelana va recette na biso variant en sous de 2 millions de francs congolais. Donc il a né mort rose alana 24 millions de francs congolais. Bazu batindeli au ministre. Yo il faut tala ya Équateur a 24 millions, ya nini alobi 10 millions. Au sangi c'est ça les chiffres ne au Kenya pour na ba recette na yo. Très bien. Pe d'ailleurs na budget bachaka nini? Bachaka ne minimum ya recette, bachaka maximum te. Mais chez nous c'est le contraire. Ministre a yebike na ministère na ye recette ko kota 10 millions, ya ki a na 50 millions. Maximum ne za 10 millions. Marqué kuna na conseil des ministres to na conseil budgétaire, a que le bagino ministère na e kota 50 millions. Amatis. Alors qu'il y a ministère ne kota de 5 à 10 milliards, 10 millions pardon. Alors, na conseil budgétaire ba ya na 5 millions. Aux yeux le bingai na kota 5 millions. Comme ça ce que l'équipe est un avantage à l'état pour ça la makambo ya minene. Mais ce qui est 5 millions et qu'on raté, c'est qu'on permettre à l'État à élaborer un budget réaliste. Na côté Moussou toujours un dépassement budgétaire net na notre qui mbalele qui na présidence bazo sala ba dépassement budgétaire quand na budget oyo FMI azo douter nde bazo sala ba dépassement budgétaire oyo kaka les raté que RDC à chaque budget ne 16 milliards peut va dépenser 17 milliards t. D'abord, on a une loi qui votera les prévisions budgétaires. Il faut les cas. Il faut les cas il faut les cas. J'ai oublié les termes techniques. Il faut les cas strictement dans le gouvernement. Conseil de trésorerie, si je ne me trompe pas, il y a un vrai budget. C'est-à-dire très souvent, on a 15 milliards, 16 milliards. Ce qui est l'équipe. Tant que Bimana, au moment où nous budget qui attend sous 6 milliards. 6 milliards, on a des institutions. Tant que excédent budgétaire dans la présidence, c'est ça que la présidence de la République, dans sous budget, a dépensé 500 000 francs.
mais yé lokola bimisaka mbongo ndenge alingi so président de la République banque centrale même na coup de téléphone mbongo ebimara au moins va dépenser 600 000 na place à 500 000 600 000 le 100 000 ane uti wapi et uti na bambongo ezaki sala tant so banzela na bokasa esala banzela na kindu esala banzela nde bambongo ane ke kubeba na présidence de la République donc mon araba excédent budgétaire ebimara na présidence nde utaka mais ça raté que to chaque budget 16 milliards peut comme na 17 milliards té depuis facha bandi ata mukolo moko te que budget to dépenser moitié nango ndé zara soki 10 milliards yeba que budget réel les a 4 milliards donc maram oyo FMI a lobby FMI au-delà il y a institution mais FMI azali vraiment la technicité na makambo wana ya mbongo ya makambo ba budget FMI aza vraiment na robenga même un organe technique en d'autres termes voilà aza mieux placé ya koyeba que le budget oyo ils ont voté dans l'Assemblée, c'est un budget irréaliste qui n'a jamais réalisé tout ça 16 milliards et tout quoi ça on a volé et voilà mesdames et messieurs to comme ko chité na émission ya mokolo molelo chika to pesa merci na Judith Malas ya Yannick Gombo merci na John le patron toi derrière la caméra maître Willy to comme vraiment ko chité yo utimbandaka depuis Bobanda Kosenga départ ya gouverneur Bobo Boloko jusque là bozo ganga kaka chaque voyage gouverneur Bobo Boloko ya Kinshasa to mona ba jeune batelemi akozonga te bakangi ye to mona kaka azongi mbandaka Bobo Boloko akozonga te bakangi ye neti na sikoyo Bobo Boloko aza na ville ya Kinshasa to moni ba jeune batelemi balobi Bobo Boloko akangami Bobo Boloko akozonga mbandaka te Bobo Boloko mandat na esili pour la province Équateur kozonga te il faut bâtir intérimaire jusque là to komi wapi na makambo ya gouverneur. Merci Ndeko. Avant que na kota vraiment na fond ya makambo ya gouverneur Équateur kolongwate na lingi na manifester na no regret nanga devant la caméra na yo. Très bien. Na manifester regret nanga ya comportement ya jeunesse de l'Équateur. Moi, je pensais que les jeunes étant emboîté carrière politique, il fallait qu'ils comprennent réellement la politique ce qu'ils ont. La politique n'est rien d'autre, c'est un art de gérer la cité, manière à gérer la cité, c'est ça la politique. Et ça se passe comment? Ça se fait à travers des idées, des bonnes idées, des idées positives. Mais dans ce qu'on comprend, jeunesse et Équateur, comme il y a des idées négatives. Et comme un groupe de jeunes, jeunes leaders, mais moi je trouve que ce sont des jeunes manipulables. Les jeunes mitiki derrière la fonction éphémère, derrière se faire manipuler par les politiciens à Équateur. Alors, par rapport à gouverneur Bobo Boloko, moi je dis aux gens, tout ça a été fort et à cause moi minimum à Maël. Mutaye Kinshasa lelo aye akozonga te azoni aye akozonga te azoni azala ta ba 20 tours ya aller retour boloba akozonga te azozonga. Est-ce qu'il faut encore continuer à combattre la rabiso liso ki akozonga te ou bien il faut seulement rester silencieux attendre que azonga te botoloba oui cette fois-ci au moins azongi te alongwe. Alors le problème est que gouverneur Bobo bilan est négatif. Le bilan est négatif. Tozo longolaye poto tia nani tant to longolé à l'intention na biso ezani tozo longolé wana poto tia nani mutoto olinga to tia na intention na biso ezani tu vois et province ya Équateur ezaka province moko yo tozaka ko bandela mabe kaka motion l'ensemble est contre la l'unité soit l'ensemble ezana ceux qui ba bébé na gouverner ba chasser soit tu as bien à Kabolarambon. Net actuel bureau et assemblée provinciale Équateur, ils ont assemblée où ils ont gouverné pour détourner Rambon à province. Bureau ils ont ils ont accompagné le gouverneur dans le détournement. L'intérieur province. Non, ces gens ne réfléchissent même pas sur la province. Ces gens-là réfléchissent que bon écoute à Kinshasa combien, ils sont au combien. Mais depuis bureau on est côté Misal les autres ça les quand même l'Équateur. Misal ni les salemi.
éclairage public où ils ont na carte ya ville mobimba ya mbandaka to na province mobimba ya Équateur éclairage public au gouvernement central latindaki recette provinciale ya Équateur et c'est salinine et tongi ata ba ils 1 km ya route asphaltée 1 km à route asphaltée c'est 500 ou 600 000 $. Alors depuis gouverner bobo comment gouverner ceux qui te signent que ta contrat dans la société mais on peut saquer 50 000 $ le mois t'as 30 000 le mois. Tu as tout ça là dans 2 ans aussi, ça a 1 km de route asphaltée en haut. Atigal que ça là, éclairage public et le gouvernement central. Donc il ne faut pas toi encourager Babilo Kouana. C'est qui est vrai, tu lignes pe bobo longa. Mais tu boinde à longa na système où il y a des députés à nos bazar qui au 13 parlementaires non. Ce sont les gens qui accompagnent Bobo dans le détournement. Ce sont des complices, il y a détournés, il y a bon, il y a province. Les députés, on a besoin. Pour constitutionnel et réhabilité. Très bien. On est accompagner gouverner Bobo dans le détournement. Le gouverneur Aliakaye Moko, c'est là où il faut réfléchir. Comment tu écarter, tu as mon sous. Et au moment où je vous parle, les députés au Bazaï réhabilité dans la Cour constitutionnelle, je suis pour qu'il y ait un ensemble. Mais intention de besoin dans la assemblée provinciale. Bazaï les gens ont contact avec les policiers à Kinshasa. Quand ils ont sous des ordres et motion. Non. S'il faut, M. Bobo à gouverner, je suis d'accord. Mais je veux que ça les mains, de manière légale, de manière démocratique. Et ça, les intention. Intention nuisible était et c'est une intention où ils ont au profit à la province mais bango bato ba kolongola bobo na ba ko soutenir bobo intention ezaka moko mbongo yaka autant recette ezaka autant pona ko partager kozonga ba député wana tango bazozonga to komona lisusu makambo o elekana kana ba 2021 maître Willy o ezaki masasi beti pour la motion banini pourquoi bazongi ka pour travailler l'intérêt à peuple puis boti canon bon on persiste ça mandat na comme ça bon continuer na ba idée mususu. Moi je trouve que à l'heure actuelle si je peux même accepter que bango bazonga seulement parce que je vais rester du côté des droits. Je vais être légaliste le coup la cour constitutionnelle à zone si bango là il y a pas débat bazonga. Maintenant sur le plan politique nous avons une opportunité à battre na kozonga. Parce que ndenge bato na bazongi tiana mutuna ba kepo ba zokota po ba lukane na ko régler ba compte bazokota un esprit à vengeance et cet esprit à vengeance plus la mauvaise gestion à bobo province et koufi cash c'est ainsi que moi j'avais préféré bazonga parce que je préfère non pas je préfère mais là il y a pas débat bazozonga mais mon souhait est que ndenge bazozonga ana tout ça là non autre chose. S'il faut qu'on contrôle la gestion de la province, va contrôler conformément à la prérogative na bango. Avec l'intention ya kosala musala au peuple atinda qui mais pas avec l'intention ya kokabola mbongo, pas avec l'intention ya kolongola médecin chef des zones, ya kocha médecin chef des zones. Bazonga na intention au biso to tinda ki bango. Ke bo kende bo contrôler ka exécutif provincial, Bokende, voter la Rabiso, Baïdit, Bokende, tu vois l'intention, ça serait bénéfique pour la population. Mais ce qui est bakoya, l'esprit n'a pas bon, et quand il y a Amélie Bisso, Tony si batoné na misala zotia batona bisote, je vois une opportunité à Batouana, bazonga na kati ensemble. Voilà, maître Willy, to comme na souka, soki bato o balandi biso ba retenir nini ba Congomani o bazar de partout et puis ba na Équateur message ni relancer pour na bango. S'il faut résumer cette émission, bandeko oyo bazolanda biso botika kokotaka na makambo wana ya bayi politique yo bakobengaka biso na ba stade. Ezali pona intérêt na biso te, ezali pona intérêt na bango, ezali pona ovandisa suprématie na bango. Par rapport à budget ya mboka ndenge femi azoloba que ezali 16 milliards en até, oui le budget réellement c'est un budget populiste et irréaliste. Yango monaka chaque année plan de trésorerie na biso et bimisaka budget réel yaka 50% ya oyo bango ba votaka. Mais na exécution au plan de trésorerie à saka ba exécuta même pas 100% à plan de trésorerie. Donc ce budget là 16 milliards, c'est un budget populiste et irréaliste. Ba ça yango pona ko luka ko attirer bola moi bateau bateau balinga bango parce que ce qui budget zoko là social peut améliorer et tant bola gane boete
ce qui papa salaire ekokola na ndako c'est que bana condition de vie ezozala améliorer fufu ezomata bana bakoma kotonda bana baneta nsuko ke makolo bazwi mutuka biso ka budget ezomata donc budget ezokola souffrance pe ezokola alors que budget so ezokola na mboka eko jamais kokola nzela moko na souffrance soit souffrance ekoli budget kiti soit budget mati souffrance ekiti mais ici nous voyons le contraire na budget na souffrance bakola nzela moko ce qui ne peut se faire dans le monde. Alors par rapport à la province de l'Équateur, personnellement je suis pas chaud dans l'histoire de Bobo Longwa Bobo Tikala, je suis pas chaud dans ça. Moi je suis en train de voir comment l'élection en 2024, comment on préparer électeurs équatoriens à la choix à députés provinciaux nationaux pour permettre aux députés provinciaux à la choix à malam ou à gouverneur ou à Koya. Pour l'instant, Kolongo Lato Kotika gouverneur Bobo, moi je trouve que le temps est déjà révolu. S'il faut qu'il y ait un mandat, si ça s'occupe pas Kolongwa, Longwa, là je n'entre pas dans ce débat. Dans ce débat, je n'entre pas. Alors, pour la population nyonso ya Congo, tolinga Congo, tolunga fanatique ya ba politiciens, tozala pour intérêt ya mboka na biso, nde bango ba politiciens wana ba ko se conformer na volonté na biso. Mais soki biso tozo landaka bango, tokene ko renforcer l'intérêt na bango au détriment de l'intérêt na biso, alors on risque totika na souffrance éternelle, un cycle perpétuel et à souffrance. C'est un peu ça. Voilà, mesdames et messieurs, ça nous finit pour aujourd'hui. Olandi biso tina suka. Bopesa merci na John le patron toi film à Jésus. Bobenga biso ba numéro ezana. Bobenga biso tozo senga na population nyonso ya Équateur. Bosunga émission yo. Oza partout au bima toza na besoin ba matériel surtout. Bo contacter biso appel ata moi caméra moi micro et ça bien. Pour na ba émission qui toko bolandaka toza pe na besoin to tambola toza na besoin to kenda vraiment na Équateur profond to kenda ko zola bino ba information to kenda ko la sabino ndenge ba ndeko ba vivaka malheureusement ba moyens zo permettre te oza na besoin soutenir biso ba numéro na biso za na bobenga biso et ko sala bien. Merci na président Ilangila, merci na o sali pona émission oyo tolobela Congo ezo siège tozo appelé siège tozo appelé studio place ni to yambaka bino bo lekanaka bo pesaka pe basango na bino na ba condition ya malamu. Merci encore na président Joël Ilangila na oyo osali pona émission yo e kenda toujours liboso tozo senga na nzambe abakisila yo ebele. Merci na maman Nana Mbombala, maman des orphelins balobi double caméra plus machine eza déjà na ndelezo ya merci na maman Nana otika kabiso te to banda na depuis le bande jusqu'aujourd'hui. Sponsor numéro 1 ya émission yo Nana Mbomba, merci na yo. Merci na bakongo mal nyonso tokutani mikolo ya